Il y a orchestre à faire Regola. En fait, les gens ont confondu Makambo Nandoro Sala na Makambo ya Fiele. Pourquoi? Parce que la timbre vocal est Sala qui go kokana. Ok. Ceux qui travaillé dans Jet Set, non, on a travaillé dans Jet Set, mais vous avez fait parmi les bateaux dans Kuzu, on doit travailler, Jet Set peut bénéficier. Donc, on peut travailler, Jet Set peut bénéficier des alliés. Des bandes à London TV. Tant que tu parles, tu et panzana bongo mais elo yako comme ça nga baye ko chayango na site internet ya fait Regola na ebité so ezali par erreur so ezali na ndenga nko na yeba raté ba chayango na kati ya site na ye ba chayango na liste ba nzembo na ye ya boîte noire. C'est comme ça que tout le monde a téléchargé cette chanson et tambola partout, en tout cas partout dans le monde. Je pense internet na zone yango lelo mais nas banda o leka na internet batu ba benganga de partout pour na website ah non mon cher nzembo na yo pinda to sepela nango to yoka kango to linga kango fort to kansaka ezaka ya faire mais ezala kanzuka yo donc ezaki lo révélation pour na batu pour pas comprendre que ezanga ndem na yemba jango oh mais des bandes à London TV. Moi Frankie Lang Frankie na tokenda na ndako Frankie Lang ngande zaka ah biso bana pinga bomo matolo kaka mais pas to zana guitare na mando yemba akita na sebo non nazumba bien azui maman jeep na ya kotinga na jeep akena nga ti place we la vandaki. OK donc na mutu we la yamba pe batu belé na ndako na koti ba commissaire musicien mais avec moi alobi massa mais bino bo déjà batu na nga boneli. OK c'est biso to kanga ndila la zamba ezanga ngo polele yanga na la zamba ndela la zamba ngana oyoko arrêter OK malem pour des bandes à London TV avec des Bruno original. Ma posa na yo na koluka elongi na yo kolo mimonisa motema na ngai etondi na posa na yo na kolukelongi na yo kolo mimonisa zala nanga si makondima nanga nakobina yo kolo atami kaka tano senjela motema nanga ngala mona mbokala yo sasa ipikolo ngala epai na yo nazoluka elongi na yo olo mimonisa Jésus kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso bolingo na yo Nzambe efuluki motema nanga zala nanga si makondima nanga nakobila yo kolo atabakosekanga senjela motema nanga ngaramona mbokana yo zala nanga
mwana nanga simba kondima nanga nakobira yo kolo atami kaka tano senjera motema nanga ngana mona mboka na yo. Katelinanga kolonanga euti na motema nanga ya natika yo lisusu te oh nabila 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 senje Natala, Natala, ekulusu corona yo, neo kufera kina, nabila, nabila, senjela na yo, neo kolonanga Natala, 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 ekulusu na yo, neo kufera kinda nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini ngana pesaki yo olelo ngana zala na bomoi nini ngana salelaki yo olelo ngana tuta tolo pesaki yo olelo ngana zala na bomo. Voilà, Seigneur Dieu, Mozali Salikolo, CP Samabele, Topesio, merci parce que tu es bon. Nzamba Lola, Nzamba Bolingo, Tata, Tokabi, Mouma Nase Maboko na yo. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Tendre Père, béni soit le nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, le commandant suprême de l'armée de Kipassion, le maître de temps et des circonstances, Jova Rafa, Jova Nissi, Jova Jiri, Jova Shama, Jova Chiken, Jova Mekadesh, Elione, Sabayote, Jova Shalom, Rafa le guérisseur. Merci pour ta bonté, merci pour ta présence. Seigneur Dieu, l'apôtre Paul a dit que tout ce qui était utile pour moi, maintenant, moi, je le regarde comme la boue, kaka mokonde komi na présence na misu nanga dali présence ya Nzambe, kaka eloko moko komi na tina na misu nanga dali présence ya Nzambe. Tata, tokabeli yo moment d'adoration, to kabeli moment ya émission kolo zana biso du début jusqu'à la fin parce que ma comme le bino dali mokonzi na nyoso. Ndenge bandeko barota na biso siko to pesi bango. Shalom, shalom mes bien-aimés, shalom. Peuple de Dieu, vous qui êtes partout, vous nous regardez à travers notre chaîne majeure des Banza, London Télévision. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je suis très content, très heureux, une émission à référence. Léonayoko Yamba, tout aux un plateau, Namoko, Yaba, artiste gospel au nom de frère Gelor et Kiama. Donc on va essayer de parler avec lui par rapport à parcours naïe. Je vous rappelle que le frère Gelor et Kiama
et azalaki lokola ba artiste et tout abeta pe musique ya mondaine musique ya mondaine to benga musique ya profane bat bayebaki à l'époque na kombo ya ndeko na biso Sapatro Sapatro donc Gégé donc azalaki ko travailler na artiste Ferregola que je les salue à passant aux États-Unis et moto asala nzembo ya mieux vola misili na paradis donc ceux qui disent qui est derrière tout ça dans la mémoire bien attendez moment où mieux vola misili na paradis bye qui kala na kombo ya frère na kombo ya ndeko Sapatro donc lelo akoma artiste gospel nzamba sala appelle nzamba benga ye et to ko yamba ye to reçoit na temps pesa melibiso biographie parcours et puis appel ya frère Gelor Kiama et ya ndenge nini et puis écoute wapi et puis réaction za ndenge nini nzamba benga kae et puis lelo dans le Seigneur ninyo yo des pas dans les seigneurs oh déjà à répondre oh déjà réaliser na makambo ya nzambe ndenge makome le bi elanga nzambe za munene me basali na nzambe baza muke to reçoit na ye et to rebete be mo muke maswali passé parce qu'il est passé ndé sali lelo présent restez branchés côté sur notre antenne de Banza London Television oh dali émission ya ba chanteur ya ba artiste ya l'émission à culture moto be nga to tika place na culture merci Nandeko Bob kokisa na prise de vie na montage merci na double viseur et tonton Yannick Youra pour notre réalisateur merci na ndona biso azana sima caméra exaucé donc exaucé te pesi mbote pa Julie Castello te pesi mbote pa ya madame la fleur Mara de luxe depuis ba Bruxelles te pesi mbote na biso et pas ya madame Aïcha la baronne autrement dit bafana je suis déjà avec le frère Gelor et Kiama à qui je dirais bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue mon frère Marco. Vraiment merci pour l'accueil, merci pour l'ambiance. Vraiment merci beaucoup. Bonne santé. En tout cas santé ça bien. Santé ça bien, la paix c'est une beauté. Na batunyo so bazolanda biso na des bandes à TV. Et si pe mbote na batunyo so ba ebagi so faso yo. Et puis na bato pe ba ebagi faso moté, na pesi bino ba mbote. Le coup mon père kembe zonga na nkolo oyo asali biso grâce à Rosala. Basali na elelo. Frère Gelor. Nzamba komisamba. Bonjour Ndeko. Oui, bonjour papa. Comment on est? Comme on a frère Samuel. Nazali pianiste nazo pesa pe wa mbote la bandeko nyonso bazolanda biso. Na nzela etando muke. Eza nzela internet vraiment nzambe na biso apambola bino. Très bien. Vous comprenez frère Gelor pour l'émission libre. Oui, na accompagné parce que yé leader na biso leader na quatre église Bethesda. Bisiko wapi tozo demeurer toujours na kati ya musana nzambe. Voilà. On a toujours na simale pour nous soutenir. Na oetali musique, na arrangement donc tous travailler ensemble pour na œuvre ya nzambe ke liboso. Très bien. Alors na kati de Banza London Television en tout cas chaîne ils pour nous passer information dans le langue et c'est ngobane art tous à l'église au milieu du village. Ça c'est la clip de frère Gelor Kiama nzambe ya longoli ngai son ezali na chaîne na ya YouTube en tout cas pour aider artistes on a repartager na liker na commenter et pourquoi pas aussi na soutien financièrement moralement spirituellement et ça là malamu parce que nzambe bengi na musala na ye. Alors frère Gelor clip ça fait combien de temps ils ont internet? Bon lelo ezao ça ba une année une année. Chaîne nous chaîne à Siga chaîne na ngeza ya ngamo dona sala ka chaîne na ngamo ezate ke o la chaîne ka ngamo sala ngwana ezaki clip eza chaîne ya Sika eza chaîne ya Sika la chaîne moko yebanate salamika tangu petro cha clip wana ndeto sakisi. Très bien. Ba condition ni sala ki to kutana kina ngopo réunir réalisation un clip. Vraiment c'est ngaki to sala na son na studio sala ki son tant que si son to pour le cas réalisateur Ezaki Axel Anzoli. On a mon Axel Anzoli. Axel Anzoli mutu sala ki clip to ya to tourna ki on a na ndako fayulu wana Faden House voilà. To tourna ki on kuna tourner ba prise mususu pe libanda bon. En tout cas, la difficulté c'est belé parce que toi là tout ça qui sala tout ça sans qualité avec nos moyens de bord. Voilà. Mais de nous a soutenu que tout comme ça on a niveau on a des salaires voilà. Très bien. Alors frère Gelor, j'aimerais d'abord tout zonga mo mukena le passé parce qu'il est passé des sali lelo. Na tout ba ana sommaire na ngai ozaki
mon gars artiste a travaillé na J7 il y a orchestre à faire rigola. Les a bon côté. En fait, Batebele, les gens ont confondu Makambo Nandoro Sala na Makambo ya Fiele. Pourquoi? Parce que la timbre vocal est Sala qui go kokana. OK. Ceux qui travaillé na Jet Set, non, on a travaillé na Jet Set, mais vous avez parmi bateaux d'Enga Kuzu, tu as travaillé, biloko Jet Set peut bénéficier. Donc, Banzembo, nous peut travailler, Jet Set peut bénéficier en gros, mais qu'on travaille dans 4 groupes, et il y a eu 2 fois au que, et c'est na faire tout coutana. Parce que tant que toujours tu n'as pas chanter bien, mais il fallait que tu écoutes dans ce cas là, tu continues à mutuka. Faut que kende, tu écoutes dans pas on a bengi non na émission. On a émo faire. Émission. Parce que nous travaillons na ba massa ba parole. On a zaki mingi chanter ba parole. OK. La parole belé oh ba teka banzembo, j'étais l'air chanteur, tu vois ça moi conception aye nango pananga na yoki idée na ndenge ezaleli nga na yembi yango na mayele na meso ya chanter. OK. So tant que non pas chanter on déjà bien. OK. Do azolula danzembo le roi biso pe batolula banzembo ba ba bimisa. OK. Donc c'est ndenge wana nde sala que to travailler ba to sala ba ngala collaborer na été mais ba master o ba na bango ba collaborer na ye na ba biloko biso to sala ki et marchaka. Très bien. Et logo ya o sala tango na moni ke ngape na ye ko dia o sala banzembo na ko ki pe oyemba. Parce que o biso to teke zo simba mais pourquoi pas be biso to meka. OK. Et conseil wana so ka pas Papa Wemba, ils ont enseigné mon token d'art quand ils mpanae. Ayoki, tout le monde m'a voix. Tout le monde m'a voix. Ayoki ngana zo yemba bi ah mais yo zo yemba bien muta obeta guitare parce que massa wando obeta guitare mobe. Waza pas mobe na bien, mobe très bien. Mobe obeta guitare. Mais yo zo yemba bien, ya zo obeta guitare bien. Mais pour nini boko ça l'appelle logo monter bat pe ba yo. On a Papa Wemba. Parce que ngai malobawana. Allez-y. Et donc c'est ça va, c'est bon. Tout continue. Malobawana et lobela ngai moi belé et au sala nzembo nazaki nango na mutu na bino na rotika pe bilo na ngaboete na enregistrer ngo comme nzembo na misili na paradis voilà na yembi nzembo na nganga moko. OK. Na studio pe place na nganga moko tango to pande ka ezala bo utindeli masa CP na utindeli masa et panza na bongo mais elo ya ko kamsanga ba ye ko cha yango na site internet ya fait rigola na habité sur les aïe par erreur sur les aïe nangdenga ko na ye barate ba tia ngo na kati site na ye ba tia on a liste banzemu na ye ya boîte noire. C'est comme ça que tout le monde a téléchargé cette chanson et tambola partout, en tout cas partout dans le monde. Je pense internet na zongeli ngo lelo mais nas banda o le kale kana internet batu ba benganga de partout. Pour na website ah non mon cher nzembo na opina to sepela na ngo to yoka ngo to linga ngo fort to kansaka ezala ya faire mais ezala kanzuka yo donc ezaki lo révélation pour na batu pour pas comprendre que ezanga ngandem na yemba jango oh mais comment yo yemba bongo na mino ezala ndenge na yemba ka ndenge na yemba ki ndenge pe nzembo ekendela ki. Alors c'est ça combo ya Sapatro Sapatro je suis kekeblo moi bon Sapatro combo wana d'abord et utaka wapi yo ozalaki musicien ferreté parce que vous avez mentionné le passé pour le komada oza nebemo berger pasteur mon frère ozo kamba église tout consort mais yo ozali pas ferreté ba massa no bando travailler na ferre bien ozali ba parole beaucoup ma banzem tout consort mais c'est vrai que nzembo et yo moko kama ndenge ko se retrouver na chaîne ya ferré et pour na yeba test wana na titre mieux vona lia mi selina paradis yo moto komaka yango esalamaka ndenge ni ponza mane figure na kati ya makambo ya ni chaîne ya faire rigola. Bon nzembo ezaki dès quand on travaillait na ba master il y avait ba chanson belé o renga na yeba ina ngona mutu o penga na ndo participer na combat o penga ndo participer na ba idée donc nazala ba nzembo belé et tant on a se lancer ce qu'on a ndo sala makamnanga les amis m'ont dit non mon cher nzembo nyozo za nga ya mutu yembango o moni ke ozana nzembo na nga na mutu yemba na yo
et il y a des bamas en ébélé bah on la soutenir ngala ko pesa ngaba nzembo net mo bende na ototanga voilà et dans des lovers et dans ba léon nganga ba masa ba parole ba belé au to travailler na bango donc on peut bateka ba nzembo ça la succès parce on a eu léon nganga mtateka étoile d'état au ndimate tena ndimate pour bango donc ça na ebiso donc net étoile d'état ya nani ya non to tanga no so ba tinga na ebi mutaye manzembo to tanga so ba kombote il y a Kofi mutaye manzembo en étoile défense voilà donc il y a des gens OK ba mayele tout ça ba mayele po Congo CP là voilà et artiste na biso pe bazala bien bazala l'aise na biloko parce que artiste ko ba no raisonner union sauté a raisonner ko yemba a raisonner sous ko commencer moni que évidemment problème voilà yeb sanganet par exemple mutabim sa 40 chansons so fois conso a CP ça public na 40 chansons wana yemo peut-être soit commis 40 chansons wana c'est allait bien je ne pense pas par exemple pas si a comme 40 chansons il y a bien. Donc il faut se ressourcer pour la battre. Il y a des gens au pays. Ça là que l'artiste va dans la ressourcer. Très bien. Malheureusement dans notre pays, c'est cette politique là. Ils ont la penza, balobelango penza té. Et malheur, les malheur, on a beaucoup na parce que un parolier aussi, c'est quelqu'un il a valeur. On a beaucoup comme ça. OK. Alors muto azo peso projet, alors kabelo vie. OK. C'est nzembo déjà pour peso ça vie mon bimba. Alors kabelo mais ba musu ba les gens bambo comme ça on a commis auteur tel interprète tel mais biso na mboka na biso ezalaka ozinzembo bo so la ki muto pese mo eloko na ye o commis kombo na yo donc nzembo kombi na ya yo alors frère Gielo siko yebisa biso nanu yo bokutana na botika kutana na faire rigolater direction bemo kutana bengi yo akema ramna ye en réalité ezali nzambe abane on ngate bokutana à l'époque parce qu'aibek au dans la mosale na ye un jour ou bien relation en affaire rigola et ça m'a comment donc autour le vélo est très important parce que à des reprises et l'eau ça mis à des reprises et là déjà message voilà un message je pense que l'eau nous déjà vrai parce que premier jour to kota na mutuka bo pas bengi na quelle émission est raté OK deuxième jour ça fait la même chose bon on a bien à éviter mais du moins Nzambe muta gérera tout. OK. C'est Dieu qui gère tout. Voilà. C'est-à-dire que na koti wana je peux perdre la vision, soit na kota na ko sa makamu suso ya permettre de na sala. Donc les roses à la sens voilà donc mais ezaki penza pe ko sana nga ko kota na orchestre parce que ezaki place batwa quand même vivre ba bonga. Très bien. Ezaki pe ko sana nga mais ça la mabongo te malheureusement. Ezapé ka yete parce que tu travailles à na yete tu travailles na ba vena biso ko fiolomide tu travailles na ba vena biso non ni ko tanga même vient na kenda même maison mère maison mère ba memanga penza lo la prince donc bazu mo kande na yembia ne kana yembi bo mukolo nda kutuka oh non yemba na sekuna Frankie Lang. Frank na tokenda ndako Frankie Lang ngande zaka biso bana kinga bomo matolo kaka mais pas tous na guitare na mando yemba akita na sebo non yemba na zumba bien azui maman jeep na ya kotinga na jeep akena nga ti place we la vandaki OK donc na mutu we la yamba pe batu belé na ndako na koti ba commissaire musicien mais avec moi alobi Massa, mais bino bo déjà tunanga boneli. OK. C'est biso to kangaka nzela la zamba zanga ngo polele yanga na la zamba yanga ndela la zamba ngana oyoko arrêter. OK malé mpo. Donc makambote belé toujours respecter kaka ministre parce que ministre est non avec moi Dieu n'a pas voulu que ça na bango. Alors nga yeba pour nazo tiko pe na tempe o s'exprimer o yemba pour na lokumu nzambe. Nga yeba nzembo ya misili na paradis yo muto komaki yo yembi mais na kati nze mwana na yoka fera sala ba abwaka papa rien ngapeka mabonga pena mabanga peka yo mais vous ne beno mana ba mwana kwa faire de tout dagi yo ngamo na sala tout donc clip bo sala na mwana ki ba mission muso ba figurer ah ouais na clip tout ça là il y a des figurants ouais ba mission ba figurant net moko za ba komo bengelo je ba bien na zola Jozola a bien de travailler donc le loi dans la BCBG et ça n'a moko pa yemba na suka comme on a ballon d'or Nicolas azali na France azali kuna donc
Dans un moment mayo mon toyé donc biso moko to sala nyonso to sala o sala ba monter to kita to wana yo moko faire ko la contribuer na nzembo wana eloko te asala eloko na kati wana te parce que nzembo to koti na studio biso moko na ndenge na biso moko mais confusion et banda déjà na studio kana studio wana mutu nyonso azali soka yoki ka bato ba ndé ça ngana sa émission peut-être mutu mususu azana sima fa kota parce que azo yoka déjà bilo mozo beta wana ndé to zana studio donc biso to yemba bato mususu fo ba yemba pe sima na biso oh mutu wa fungo le porte tali na nyongo do bim savoir donc confusion bandela déjà depuis na studio ti confusion kenda monde entier mais souci nous avons quand on a déjà cette faire gola ouais souci na bongo tango na ndé on a utu biso ba passe ma temps on beto solo ba lekele ba banze moto bando travailler avant nasala ba misi na paradis donc wana nazana na souci wana mais tant nasala misi na paradis nzembo beti bon ngamo pe na souci pe na éclore nini talent oya ngamo ko à part ça la réputation des musiciens on est des leaders bon talaka yo leader mais en vrai dire aux qui musiciens déjà mondaines d'être ba musique profane à l'époque tout consort nzambe de robenga auto à l'époque on a travaillé ça dit on a banzembo ya ba musiciens chrétiens on a comment banzembo musiciens mondaines on a comment to aux musiciens mondaines bon nga parcours na ngeza moi bizarre na zalaka na église na bandi mambo église za mambo église tant na za mambo église ale na yo kota na makambo wana tina kota makambo wana ba na zongi suna mambo église na mako na mama musique mokili na mema bon musique mokili en fait musique mutu soka za musicien musique nous s'intéresse à partout nous sommes là pour travailler na bango parce que na moni question nga au répondre madame tena que beaucoup tana ozoka contact à faire ndeni bozoka quand on a lobby ba parole ba master na yo parce que nzembo na mise na paradis ba baraka na kati ya qui est derrière nzembo na nga eza ya vérité confusion na salama makasi mais za nzembo na nga très bien alors on va évoluer amis téléspectateurs au tape sur partenaire kati de Banza London Television je suis avec frère Gelor et Kiama alors Toyo Kayona no muke nalingi cette fois-ci oyemela biso bolingo nzamba longo lingai Sony Toyo kango pena awa parce que Toyo tala ngo na clip mais Toyo kango sko pena boye et ça la batu plaisir donc voilà Seigneur, merci. Nabutu, nazoko kola late yaya. Nabutu yawe, nazobanza bolangu na yo. Nabomoy nanga, ezolekela na yo. Na merita kite na vivre bolamwa boye oh 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 Seigneur merci ya wasala kama kama yeka musaka oyo mokile ndimate nandi makite oyo tokosalelanga bolamu yaya outi mosika na libanda ya mokili oponi kontina na ngai na kontina nanga yoponi mboka na ngai na mboka na ngai oponi libota na ngai na libota na ngai yoponi na yo na kati ya bingambe mibali penepene ya badokter afane penepene ya bato evolue penepene ya bato makasi ya mboka
eleka ololo molinga solie nanyango atombola mosakalo bamona bolamu ya nzambe te nanyango alobaka mona bolamu ya nzambe te azalaki spectatere bolamu ya basusu ya osalinga bolamu oh Yesu merci beaucoup merci je crois que babeti maboko na bandako babeti maboko na bandako en tout cas gloire à Dieu nzamba kumisama salut biso plaisir. Je vous rappelle que nous sommes à Kinshasa na commune ya Kasavubu na avenue Banalia na bon cadre idéal na espace ou bien restaurant les Corneilles na commune ya Kasavubu na avenue Banalia. Ici il y a à manger, il y a à boire mais awa boisson sans alcool parce que cadre na biso to ya maramwa le lengi ya bato moko boye balingaka kimia balingaka aye aye ko pemisa mutuna ya parce que awa to ya mbaka bakushi ya bato ebele mais za cadre moko to sala yango penda pona ko yebisa na bandeko balingaka ko sala moi réunion petite réception moi fête anniversaire ko beta tout na espace les Corneilles na commune ya Kasavubu na avenue Banalia mais nabi awa boisson et ko taraté mais soko louer espace wana ko kocha na yo boisson na yo mais yango moko espace masanga ko taraté. Merci beaucoup na maman nana pour na idée te pesi mbote ba ya grand poète na nga bato assistante ça merci vie merci aussi na Feza akeza ka très chaleureux Feza Mayani merci na Fanfaka Senda merci na maman Dédé merci na Mboyi Chupiri te pesi bino mbote donc bientôt tozo perfectionner ce espace en autant boroya bo mon ensuite comme na ba femme mususu pourquoi pas aussi merci à Oscar Boukassa jeune millionnaire. Alors frère Gelor Kiama Nzembo les a déjà na plateforme de téléchargement Nzamba longolinga Sony na yeba pourquoi Nzamba longolinga Sony inspiration de boloba inspiration d'aller monde na bino ou bien disons monde nzambe ou bien pardon excusez-moi ou bien yomoko muto koma ki obike na kona ko manzembo pona ko dédier yango parce que koyoka nzembo yo na moni voix de tikaligara frère on a ebaki akala sapato ouais musicien mondaine kana voix na kala mais la moni moi mukende moi qui gospel seconde et koti mais voix tikaligara frère sapato. OK. Donc mon frère Gelor a changé ma cambou mais en fait voix bongo la monter matin. OK. Voix bongo la monter matin. Moi ata ba vient na biso Carlito tant ba bongo na ki ba ndo imbaka na ba voix na mama parce que voix bongo la monter matin. Tozana ba vient na biso débat ba pe ba petit karama mambona voix na eka ando mbaka bongo voilà tala mwana na pate na nzambe dozaka bongo ka ndenge to yemba donc en fait to changer to kotisi moi esprit ya église mais rumba ba to yebinde ba principe ya rumba etika la principe ya rumba kuba ya rumba faut tika la kuba rumba donc to beta rumba te lo betu ndeba msuna kuma mona beta rumba wemba lo mundele ah non c'est pas normal. Voilà. Et là, on peut et tous les monde mabe ba biso ba congolais to linga sous ko pe sa culture na biso et sika ya liboso te. Mingi to ko pe sa esprit ya kimundele. Donc somme to sama ba nuance mo ya kimundele. Asa wana ba muja jo anamda za maestro non. Voilà. Oh biso pe to koli na mboka o za na musique. Tous la musique on zamba pesa biso roi likabo. OK. Aux rumba congolaise. OK. Donc faut tout ça là. Très bien. Clip na s'appelle non parce que Makambo Lobby na clip équipe monde si quel quoi moi correct qu'on est tout le baramé. C'est dommage Jezali ba musicien gospel lelo na kati ba clip na bino bokumo sala bokumo cotiser mingi ba artificiel. Ça dit ba clip na bino ça naturel. Quand je dis naturel, je crois que vous comprenez maintenant le bas naturel na artificiel, c'est deux choses différentes. Lelo tant autant ba clip ba néo na yo, autant yembi makambo susu na clip atie mususu. Ezo le bela bino nini. Les amala muté, ils a bien été parce que clip eza message mobimba. OK. Mutako yo ka sonte mais azota la clip azo comprendre déjà. Voilà. Ni na à cause doit moi message à travers clip. Na mona enze mo bazolo bela par exemple
que maloba nzambe toye awa tosangani tozo kumisa yo toye tosangani pona yo mais dimo ozomona kuna baozo mutu mwaza na Gelor Kiama, est-ce que vous yebisa biso appel na yo yaki ndenge et puis kuta yo wapi? Voilà, ça c'est la question qui est vraiment trop pertinente. Peut-être yon développé aux Hollandais, peut-être les Cambos c'est comme là on beta en kara, ma beta en Zambie karaté. Donc ce qui peut y sonner le loyer pour la souka. Ah voilà les problèmes. En fait, ngai nando sama nanga nde oyebinde katotolo bali boso nando sama nanga, mais c'est un paradis et botaki ba grand frère na ba petit frère. Ça veut dire donc ça veut dire banzemo mosusu yaki sima. Il y avait même des gens qui ont acheté bando basomba banzemo na bango que na sahel bango banzemo album mobimbe bando sala. Hein? Si Miami c'est na paradis. Nazwa ki bato bazoi batchai nga pe poa o banando sala album. Mais non sala album bah chaque jour na kenda studio na travailler na nga ou na kele kana ngo. Mata ngozaki na mokili. Ouais. Parce que tozo ni na ndenge appelé la. Appelé yaki. Ba chéri pe belé mo pandika. Bon mission de gazala na moi whisky moi nini ka ndenge mission. Là tu dis la vérité. Na nga normal, mutu lo mission normal. Mais il fait un moment bato bando changa poa na makambo. Ah, Bokauke koti. Ça dit maintenant que oh tout ce que tu faisais est bloqué. OK. Oh. Il on a bloqué. Pourquoi ça? Bon, puisque les baïbes en disant mususuté. Quand les choses sont bloquées, il faut chercher les spirituels. Voilà. Spirituel est pourtant il y a deux sortes de spirituels. Ah voilà. Soit il y a kuna, soit il y a koto. Menga et Nzambe. Il y a un accent, il y a kuna, soit il y a bonzambe. Maintenant, sachant que moi, je suis l'église, moi, je suis une éducation chrétienne, je suis un choix à ça. Choix est clair, je suis un choix à nakendaki na boka okimoko eyaki kokota na makambo na ndo sala. OK. Bon, esengaki fo ko luka koyeba pourquoi likambo aboye. Nde na kosambelaka na kuma visiter église moko tant na ki église na zongi ndako journée mususu pe na ki ko visiter nde unanga mo babenga neve national. Ah OK. Bon lié to betanga ne musique chrétienne na kala. Neve wa sala ba. Azara musique chrétienne. Oui, je sais qu'azara musique. Voilà. Donc to betanga ne musique chrétienne na kala. Jour na kepa na esko yazo tuna ayo kota makambo nde no koma boye nde donc pona ba mon frère apengwa quoi. Frère apengwa. Pona ba ngeza yo frère apengwa ba koma boye nde ah so konspona ndato fanda na ba conseil ba pesa na bino biso posa na biso zaka otuna nzambe a orienter na musala oyo zo sala tuna na nzambe sala na prière wana. Bon, à cette époque, on a prié sur ce thème. On a trop de musiciens qui peuvent prier. Mais je vous ai quand même conseillé de faire ça. Écoute. Nakei, nanda. Et nakene nanda goûté pour te cabonanga trop tard. Nakene on a pas camarade moko. So camarade n'est pas camarade. Vous allez à moi, vous allez bref car. Exactement pas si on a bref pour expliquer bateau. Donc nakela n'a pas camarade, on n'est pas camarade, on a yaki. Pour ça la prière na 5 minutes na la bando sambela so belete na saka nzambe talisanga na orienter na musala na ngabo. Je n'ai pas fait 10 minutes au là nzamba à l'action ndoto bon logo obina za la bref na éviter ce fona lobela ndoto. Donc ça c'était une vision que Dieu m'a montré na kota mon début surtout dans la katia c'est dit na katia ba mission profane ba tongi belé parce que ngana lugana kota place ba baza. C'est sérieux à l'époque, on a 5e génération dans les athées. 5e génération fait bimadinéa. On a des salines zemboudinéa, batubayo kinga. OK. Ça dit que biso ba o ndefo tout ça 5e génération. Ça dit que nazo kota. Bisika 5e génération batu bazali. Tant on nazo kota. Les sika ba on baza, moi wa yo kalenga. Nando to na mona na ilongia mutu. Mais je peux pas dire ça. OK. Na moni moi wa yo kanga. Akangi nga porte, akangi nga porte. OK ndeo. Na bino kota place bino bozali. Ayisinga wa bilo nanga.
Bilo na ye. Bilo na ngeza. Ah, ngana na bilo note. Bilo ni na simbi ba poche. Ah, nana bilo note, nana bilo. Atindi nga bima. Tina bimi na tali. Place na zaraki. Moni fou la batumba moko cher mo utili ko le kiti. OK. Cher wana. Ba Antoine Nzembo mo boy. Ndi bazomba Nzembo wana bazomba. Sona lamuka na Nzembo wana na mutu. Na mutu. Lamuka na Nzembo wana mutu. Ndoto wana dérangeant nga mingi. Ce qu'on a eu si masana oh masa ta elongo na loti. Masa na mda tembe fo. Ah ya, na 10 minutes yo lali na bité. Ka 10 minutes to makam na moni yango na ndo iso. Asa ah ya, ne na moni l'enfou ka basala Nzambe. Bon, na luka masala Nzambe moko a eu si non. Mon frère, et mon ana clair que nzelo zokota eza yote. Mais sala musala na yo Nzambe na souveraineté na ye, so eza volonté na ye. A obenga a sala manière nyonso pour atigisa osko makambo. OK. J'ai continué mon travail tout bonnement. Quand la musique na mondaine parce que pasteur a fait un conseil on a non. Sala na yo mais na souveraineté Nzambe. A sala gabenda. Donc continuer nanga tout bonnement. Mais il y a un moment, si on a eu ma prière, on a entendu Kende. Na Kenda ka pour net joue ba kanela. Message tout ezobima ya kombo nanga. Et na kata message ba otanga na ndoto nga na loto. Donc les cas on déjà les gars mo quelques mois. Nzamba talisio na bandoto. Tala ndoto lota ke zaka boy. Mouton attend au professeur le banan ndoto ana ke la si boui expliquer en ndoto. C'est-à-dire que toi tu es à l'Égypte, Dieu veut t'amener à Israël. Parce que ça qui même après c'est un verset biblique mon pour tant un verset on a ce verset on est alaka batuna pona nzala. Bazaka na Israël, na Juda, na Juda, ezaka Jérémie 42 je pense. Bazaka na Juda, ba luka bazonga dans bango na Égypte pour ne pas se les gars parce qu'on est Jérémie a yebisi bango abi soki bozongi lisusu na Égypte oyo bino bozomona omoni passe bozomona nzalo bozomona makambo nyonso bozomona passe nyonso bozomona et boboma siko bino mais awa so bovandi nzamba linga sala bino grâce. OK. Ça dit que abi omoni message eza ya yo so bozongi sur l'Égypte ezanini musique à mokili. OK. Yo za jida za gloire Nzambe yo za peuple de Dieu parce que même message wana bimage toi tu as le sang des serviteurs de Dieu to kama yo kutu na makambo ngo sala makila no eza bonzambe oh makambo na famille na ba yebisa nga ngo déjà. OK. Mon grand-père fut un prophète. OK. Siko ba yebisa nga yo za na makila ba sala Nzambe siko okenda o sala makambo na ndenge siko mutu na zo lo ba biloko wana. Donc je suis venu tous na ba bureau ne za ba mission mutanga ba bureau za ba bureau ba bureau bayaki poto fungola makambo mais jour wana makambo kangama kope kufa parce que j'ai écouté Dieu na ba forme tout na yoka na ndoto siko na yoka ndoto bazo limbolela nga boye na muto na yebite ti a expliquer nga makambo nga na yebi ya famille na nga clairement donc journée wana ne bana bon je décide je laisse et j'ai laissé. Et c'était pas facile parce que j'avais tout un album au studio, j'avais mais Dieu a géré tout ça et là sous l'élo, ti l'élo va soutenir voilà, allez, frère Gelo Kiama, donc comme on a sous émission, tout n'a rien et c'est on est tout n'a rien et c'est on est d'aller émission de nkolo a diriger ngo. Amen. Comme rambo na komagina tout na yo, na tout ni yango te. Donc menkolo nde a dirigé un week-end de boye tout n'a pas ni naïbisa OK émission ngana bob dia to reportage yango mais na repêché yango par na koyoka ka payer. Merci beaucoup. Alors ça c'est une bonne chose. Alors frère notre tigre là autant s'exprimer pour te remarquer même ba mission gospel ba mission monde ba ko ba minki ne pas ça oyemba. Alors on a une que à interprétation. Na ka gyomi na ba tembo ya vraiment sur la Carlito. Bon, voilà, mais on va faire un effort. Bon, c'est pas les services. On va faire un effort. C'est pas les services pour de qui qui a mis pour citer.
kilingi na Yesu azalaki mbeka ya misa oyo ya Biblia banda tokelama pesa maki na babomi nyama afungolaki momo te azalaki na nsima ya mokano na Nzambe bikelami bya likolo mpe bya setowelaka bomo kasi Yesu aponaki kokufela se na yo azalaki meka epai na Nzambe Tata nakokitisama na ya mwana na pate nagetesema na longwete na mokano na Tata yango tozilobiko tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili tala mwana na pate na Nzambe ndeko yaka mona pebila Yesu nalela kimingi basi na ngai ezangaki moto abikisa na ye azuwa makite na mabela yakokaki kosombela na bomo ye naekulusu nalongisaka na batemo bobola akokisi nyonso mpona ngai tala mwana na pate na Nzambe molongoli masumu na mokili yaya na ngai bikamwa Yesu bikamwa yaya bikamwa na yo Yesu bikamwa yaya sembola loboko Yesu o yaya na ngai nalelaki mingi basi na ngai ezangaki moto abikisa na ye yayana na makila na Yesu nalongisaka na batemo Yesu akokisi nyonso mpona ngai Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous sommes avec le frère Guélor et Kiama. Je crois que na osanga na bandeko ba ota l'émission so beaucoup tchona 4 ne balo bana le poto c'est-à-dire à réviser bo bande là parce que to soli masole belawa donc tant ezango ngaba osala nga sin na rejeto kata je crois que to ça la deuxième partie il y a émission déjà boyebi songa na yambi mutu émission c'est que aza mutu ya malamu et puis aza na nzela ya malamu to pesi merci na ba tout batali émission lelo et là on a sepeli na to ba awa na lingaki na tuna ba question nga na komaki mais nkolo amemi biso ortema alors
dernier mutuna ngezali pour te citer kozala 4 nankolo dans les seigneurs nanu ozalaki musicien mondaine vous sentir différence ni zaka tu vois en tout cas différence des amakasi hein les amakasi parce que quand Zana Yesu aux Akimi aux alliés aux appelés na libala on alliance ah voilà na porcete donc Yesu et puis c'était parmi ba Milo va nous déranger ngama trop nous avons na saka na fatigue mais surtout la batala mais na yaka ba Yesu bo bala même pas une année bo ta en tout cas côté na nzamba salanga ba bien mo bien na bo bolande moko ba marié bon peut comme non donc biso to ba marié donc mais ba copes aussi la tête à part ça non biso tu ngabo vraiment to na bosana na le mino te sûr au sala donc c'est ça et Yesu va bien moko ya osakana te inde ko nazo ipsa yo parce que na chanteur belé mo Alexa katana na maison mère belé ayemba ne pété asala ba 18 ans 17 ans ayemba te mais au lieu ya no pas moto asalela asala mongongo wa no pesa ngo ata cadeau OK et yo mieux faut ka oser la rap non en tout cas koto pe na bonzambe esengo ezali mais oyibi na ndimi na ngapenda yo te frère gelo tunanga nini ponga za kamda dusi ponga mpo na yemba ka voilà so na mina senga ba pesa na nocha o ko mo beki na yemba ka na yo kipenda yemba o yo gite yo ka yi bien te so na kota na nocha ko kamwa OK papa yide ngai ba ko tuna ndenge nini esali ete na koma kosalela Yesu Masia ye solo motune tunami ya oyenda ikelakanga oh bakotuna ndenge nini esali ete na koma kosalela Yesu Masia solo motuna etunami ya oyenda ikelakanga on a chevo kine nzela Yesu ye moko pona kape ya lobela bato lolenge nini po na yoka kilola katango masi apesi ningisa na tosi sekotosa nakati na ngakata na o kama na suka na mega nga boye mabende tiyote me na yoki yo nzamba longo nga soni clip wana na yoki solo nga bi offert kat na nkolo nde faire ba na karali to lasa mais awa na ebité ça la ko totu ou pas ko na kasira so tali ba émission nga ya ba série wana voix qui bongo mais aujourd'hui en fait nous sommes dans beaucoup de choses tozo linga pesuste que colère ezaka bongo très bien tozo baki sapé moi makambo donc wana to agina mwande mususume voilà siko mo mutuna mo rapidement tozana ba musicien chrétien le lopé basali ba preuve belé également frère na yo pasteur Mike Kalamba ote robima mais artiste gospel la joue à Frima et puis histoire je sais pas si histoire de musique à Congo côté à la musique chrétienne banda on devait soit raccrocher à Frima on a ils ont appris les sengoya ya mboka nsopi ils ont appris les sengoya ya nzambe Moïse Mbi adapté artiste inspiré bato belé le bassin nzambe pe belé le bazo quoi ça ma maman ebile pesa ba tanto somo ebele et puis bino mo bassin nzambe boza ba double face ba biface limisanga pona terme est-ce que non dans la gâte nzambe boye frère Gelo oza ser pendant que ba carrefour surtout ils bien protégé oto yoko poko ya na ba biso ba to yoka ba ndongo so ba ko ya na ba biso ba bon pourquoi na muzo mutu mo peta préparango na mutu na eka préparer que ngafu na ko ya na na biso ba et puis la chair est faible mais l'esprit est bokima la chair est faible le peut tellement kaka pas dire mutu na mokile masumu mutu na mokile mo ya makambe belé mais où est important et là que faut tika la kana na pembe na Yesu faut ça na Yesu nako banda ote olomba oh non bango baza non soki ba kwei même David alobaki pourquoi les zéros sont tombés donc mutu nyonso yo apelaka étoile nyonso babundisa ngo peut-être na forme nyonso yo yela yo zo mona nga facile mais eza facilité pour ça la succès na mboka loka Congo et facilité ba traiter de tout ba traiter tout na makambo belé donc et puis
au monde makambo ndenge na ndenge ba piège ça mambo belé ça makambo soupe boyo ka za na pe lokuta soupe ça na montage soupe ba créer tellement que oyebi ka ke joana yo mutu wana yo pesika confiance na oyo c'est mimi ba utiliser basi o pesika confiance na au moins ça mais c'est moi ça na ko c'est là donc ce n'est pas ça tous se fier na ba oh tozo ka en fait et na baza pe ba sans tout na ko ba pété que baza ba sans tout mutu pa kweyaka pour na nyonso na penza mbanga la kisake mutu za no ka mutu voilà yesu pe alanga la kisabatu ke alanga la kisabatu ke yeka ndem mutu sumuka te yeka mutu pa kweya te bon ngana ko bimana ngana otiki ya le plateau très bien na bimana ti ya le plateau bobo yemba mais ba producteur on paye ba musicien gospel ba pour ça ba choix ba musicien le producteur à mon avis gelo kiama tu as belle voix comme Arito qu'on a venir rebelle dans pour ça naturellement ba moyo yemba mais à conditionner abi dans pour ça au sala des choix proposés des artistes ati Moïse Mbia wa ati Mike Kalambai aba biluka moto ko yemba na yi choix ne ozana ba mi balega na so no yemze mo na yemba na ye nze mo pe na yemba na ye ba on de basa ba on de kaka basa bulo bien ba on me basa mais so ga bio yemba na moto moko wana ye mo nde fapona poditaka pona abinga na tena ngambona ngamo mais entre ye mo Moïse Mbia na pasteur apona ke non na silingi bosa featuring na so ye azana relation na Moïse Mbia soit na Mike Kalamba non na posa na ça ça featuring na mo donc allez, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Tout ça merci mingi pas à mettre baina très très fort judoka international depuis London on t'a la biso combattre à Tongo. Merci na Sam Konko, motema aimé Konko, merci à Jolie Zola, maman na Mondele, les grands paradis boanga papa na Genovique, à comme si moi on a biso jeune boanga Diogo. Et par comme si Djika, Fitir Diogo famille, jeune boanga na Pécho Mbote. Un gros merci à celui qu'on appelle madame Fina. Mois de novembre là moi na yo. Nouvelle statue d'avance de la part de tonton Mago. Mingi nzambe pipe ça merci et pas maman parce que maman de a même eu 9 mois parce que ba anniversaire d'aka to gelia to gemela maman na biso pesa ba cadeau te pesa ba maman ba cadeau et puis to pesa mbot na biso ya mingi et pas ya Théo Zambota aliaka dollar et la te na so na bois yi muntu sege ça va pour nga bois nga batu bois la te mais Théo Zambota atoka za correct pour mon clip pour retrouver ba homme correct comment moi passe mais au moins yé à ça correct ya Théo Zambota to pesa mbote donc aliaka dollar et la te vie solo à respecter ba petit na ye to yeba bata muté malamu et te pona bozu nous soko kablement pona sentiment il se manquer autonga mais muté malamu même façon bo ça se voit que moto asa muté malamu to pesa mbote na biso ya suka et pas ya tandinga otala ndo boake la parisienne grâce et bon ma de pas quelque part on te sali moi ça frère Gelo na tigeli au plateau improvisation au PC bambote mo simple toli mo pona bandeko batalio ba jeune pe bazana mokili tamsunza mazobenga bango manque à discernement voilà moi message moké et puis to clôturer na personne PC miko et papa ndeko encore que ça moi des personnes mbota possible pour continuer merci beaucoup mingi na pesi mingi mbote na pasteur na ngai Joséphine Meskia na papa Godé oma bisika bozali nzamba pambola bino na pesi bandeko nyonso oyo bayebi Jolo Mboko Samuel pianiste international bino nyonso bambote belé vraiment nzamba lola a kanisela bino ba nyonso bokolanda émission oyo Meskia en tout cas bambote na bino et puis na grand frère na nga propre Damien Bila mikiliste Damien Bila mon apoto donc petit na azali totika bouloté et puis bateau nyonso oyo bando sepela na ngai na ba série wana ba boy bake tozo ba koto toza pankolo à part ça conseil pour na baninga na nga ba artiste to wana beto wana ba artiste mususu ebele ba osa sabino manga mususu o ezabiente ba mususu ba mo teka na ba mbula aussi besoin quelques âges na yo teki ka pose ba bilo mokili bamba mo sa sabiso mama mususu ke exemple normal te bamsu ba sacrifier ba parents bamsu bilo mokili oui c'est bien on en a besoin mais na voix nini ozulango donc soki omoni ke kuna esimba te yaka kutu ya osala nzana
et puis va voir on a pesa biso ngo pona yi ezaka pona yi bien sûr que les autres se pesa na mo bato mais lobi à te rendre compte il y a ba talent on a pesa biso te rendre compte c'est ba musu basu ba talent na bango ba keko kunda yango so dire so ça la ngo satana le ozu talent on a pesa ko kundi yango o sala ngo pona nzambe te nzamba pambola tu n'as pas na liba kwa
de Banza London TV avec De Bruno original.